Non, troisième édition, dans le baki, topé sa moto chance, topé sa chance. Bo kangele moté ma ponani. C'est-à-dire, topé sa chance. Naba boti nanga bopé sa chance. Pona mone so na bina senga nzela na malembe et simbati. C'est-à-dire, bopé sanga ka chance. Oui, bopé sanga chance ite. Binomo bo monique, faut bopé sanga siko chance. Est-ce que au moment na misu boko pe sa chance cité? Voilà, Pasteur Lité Akanda. Tomoni on affiche non kuna libanda on memi cercueil. To ebité, ça dit à quoi? Parce que ba niveau ba kanda ka kongo zo ba to ko na kati ya cercueil, ça ni expliquer na. Non, cercueil tozo parler plus culture nini. O ezo le kanamboka na biso na moment ya cercueil. C'est-à-dire le lenge nazo ko tande nazo kendesko ko annoncer nyonso pourquoi na memi cercueil. Non, et koko bang ça parce que cercueil eza eloko esalami na libaya ba pakoli couleur. Na ningina longola batu ignorance. Anderta ken soki amemaki cercueil peuple congolais betelie maboko. Ngana memi cercueil na komindo kinazo ebate. Importance nini ya komema cercueil mutu akomandoki. Na éviter. Parce que zelo mo e bangi sarso o ki ke mutu akufa vite le tien na cercueil. Oui, atako bangi same ezanzela biso nyonso o esengeli to lekela toko lekela kana nzela wana. Merci beaucoup pasteur. Voilà l'homme de Dieu. Merci, et maintenant nous allons évoluer. On va inviter na remercier bino pour na bolingo pour manifester pour kotala ngai pe pour vivre nini ko na bongisa ki pour na bino na so remercier Mombu na Nzambe papa na ngai pour na telema ona telemi foye na bima pe na miso abatu eza moko basala nzamba mboka na ngai pasteur de la foi yende mukabanda ki idéologie pour na komanité akanda soki tokobe
Oh, ok. Moi, je me mets en bolivie. Tu te mets sans vie. Yaya! Nandi ma bonzame na binote. Mosa nzame na moko azaka moko ye. Yeyo! 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 Kama mo Kristo ya bandu. Basa mbele na bandu. Koma na bonzame na bandu. Semu na bangu ya ba Kristo. Semu na bangu ya ba chrétien. Anenya pe ya solo. Kama sikwe loko kwa isaka. Ba Kristo ya bandu.
oyo aza triche na bomoi na biso oyo asungaki biso mingi na vie oyo asalisaki biso mingi moklisu chrétien kokemwa moklisu okundi oyo aza motue na vie na yo songa ndako réfléchir songa ndako kanisa yaya moklisu aboyi moklisu aboyi kosonga ndako bakretien tokeni wapi botie jésus wapi botie jésus wapi moklisu bakundi mo ya chef na bomoi na ye onavanda kanisa wana kandela bakana bino TV za bilili TV za radio tebo landi ambiance eleki awa na kati ya planète J eza somo na lebisi bino bomoni ndenge kondima ya bikolo na bikolo ezokweyisa na yebi déjà RDC artiste on s'est retrouvé la place au kondima na kweyisa mi Mama Doris Lema la personnalité na yebi déjà ozota la vidéo on s'est retrouvé esika vidéo no esika kondima na kweyisa mi na yebi ke bo sepeli na bandaku na yebi sak bino artiste o bozomona te akanda azana ba temps là ebele babi jamais zala nanu esama te en tout cas na yebi ke bopesi ba félicitations biscans boza ambisi baza bakana na yebi pe déjà kondima na ko esami en pleine nini oh ndeko na biso ite akanda asali na pesi bino merci parce que bozaki ebele ya kolanda la personnalité TV na bosa inte Hercule banvoie tout place oza bambote ebele Pepe Kibala kuna na France bambote ebele na bosa inte Denis Moulambela kuna na Londres bambote ebele Julie Wata babi mwasi kitoko place oza bambote ebele mon général John Kimbabu balobi yondo simbi Londres mutakoloba azate na sengi bino merci parce que bozaki ebele bo s'abonner massivement na la personnalité TV bokoza décider na pesi sous merci na meti tima o azo salanga ke na bima bien na bandor na bino image à propre bo jamais dans la nulle part ailleurs toujours dans la personnalité TV on va qu'on échange pas l'équipe qui gagne doli akambi plus meti tima balo pesa makambu na lingi bino mingi ba reproche na bino ba conseil na bino ko salanga bien